tokota la famille. Tokota na ndenge moko malamu, tokota na ndenge moko kitoko, awa matière eke zongi, awa masolo ya kitoko, awa penza masolo ya bien eke zongi na ndenge moko ya malamu. Bokota bandeko na nga na bengisi ba wario nyonso oyo balandaka kisongi officiel. En tout cas bokota na bino na ndenge moko bien kande tolobaka na kisongi officiel toyaka awa pona kofinga mutute pe pona koya kosambwisa mutute. Kisongi officiel na biso oyo toyelaka mingi ezaka kosala kisongi toya kobeta masolo na bakombo ya batu toya kotonga o penza tolobaka kotonga moko eza public toyebike na kilelo oyo ebele ya batu batonga kana bango ya kobatama. Siko kotonga na biso ezalaka nango ya kobatama te, biso kotonga na biso eyaka nango na nzela moko ya polele. Donc totongi na biso epi tovandi, totongi na biso epi toseki, totongi na biso epi tosepeli, totongi na biso na cadre moko ya bien penza malamu. Toyebike ba concert ya Fally Ipupa ezokende landa bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Na minute oyo kutu la plupart ya bawario biso bawario eza moment ya kovanda to sala ba publicité surtout to sala ba promotion ya ba concert ya Fally Ipupa pour que ba concert na ye ezala na succès comme toujours. Comme d'habitude, la famille toyebike chaque fois que Fally Ipupa ayaka bandeko nanga na ba concert na ye succès ezalaka ya makasi. Mais ya turo bandeko nanga ekomi kosala pasi pe mawa. Pourquoi? Parce que promotion ezali mais bitumba pe na ba wario na entre ba wario na ba wario bazo bunda bandeko nanga na niveau moko pas possible. Siko soki bitumba ezali bandeko nanga promotion tokosala ngo ndenge nini? Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation bandeko nanga avant de continuer, moi sensibilisation quand ndenge zalaka na ndenge moko kitoko na ndenge moko ya malamu. Gavker ayeli biso ba solution ya kili Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi bandeko nanga na ndenge moko ya kitoko. Na yebite nini ezotungisaka yo, na yebite nini ezangisaka yo kimia. Bandeko nanga Gavker eza place ba solution ezali. Gavker aza wana bandeko nanga azo sungaka ba o nyonso bazana makambo o sukali o emataki o ekitaki bandeko nanga Gavker aza na ba solution ya makasi, aza pe na ba solution ya kitoko. Ba o nyonso babota bano monike mwana zo sala ba 7 ans 6 ans 5 ans mwana olobaka te. En tout cas ekozala malamu benga Gavker aya kosunga yo na ndenge moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle
vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandignon so yakala. Bienvenue na balandignon so yasika. Kande tolobaka toujours et encore. Boye imalamu na chaîne nabiso. Chaîne nabiso Kisongi Songi officielle. Eza chaîne oyo toyaka kotonga kabatu. Eza chaîne oyo toyaka kobeta ma solo surtout na bakombo ya batu. Nandenge moko ya malamu. Bande konanga soki ezambala liboso okoti na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel na osenga na yo osabone massivement. Tango ozo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ya ngonga wana ezalaka que chaque fois que Kisongi Songi officiel a obando Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien, na système moko pio, na système moko kitoko. Bande konanga ba mapango a koteka yango yo. Kande na lobaka toujours et encore ekozala malamu en tant que parent sombelaka bana na yo lupangu ekozala toujours malamu. Ebele na lobaka toujours et encore ebele ya ba parents biso totiaka na mutu kaka na lia na lata na sala ba voyage kili mais de l'autre côté to bossa na kake ko vanda to ko vivre futur ya bana na biso ezalaka na maboko ya biso ba parents. Tango obota bana il faut kanisela bango pe lobi na bango ekozala malamu mingi. Voilà. Bandeko nanga tokotana na mozindo ya makambo yo ya bawario. Bandeko nanga bitumba ike zongi bitumba ya nani ya mama Nana Boduka na Jael Show. Bandeko nanga makambu na bango kandenge boyebi rando na Congo na biso ezalaka somo. Rando soke bandi moto kotika azalaka te. Ezalaka ka oya bimishi oyo ope kote mosusu abimishi oyo. Oya lobi bongo ope kote mosusu alobi bongo. Na Congo na biso rando ezalaka bongo, rando etambolaka bongo, rando ezalaka somo. Na Congo na biso eza place moko bandeko nanga mafinga kutu mwayata obo yango ezalaka te. Batu bako finga yo na batu o nanu ba otikala komona yo te bako ya kofinga na batu o bosolo na bango te. S'il s'agit que ba ya kofinga soki ozaka personnage public bandeko nanga bako ya kaka ba saboli yo, bako ya kaka ba fingi yo na pete nyonso wana penza ezalaka nde lokumu ya mboka na biso. Lelo oye komika Jael Show na mama na biso Nana Boduka. Bandeko nanga kofinga ne kofinga. Ebele ya batu o bayebaka Nana Boduka te. Nana Boduka aza mwasi ya directeur ya Fally Ipupa. Bandeko nanga bango nyonso na Jael Show bazalaki na bango bien. Makam nyonso bando kende bien. Kutu Jael Show bando benga Nana Boduka wana ka manana. Mais bino moko boyebi toza batu place nyonso batu bazalaka mwa koswana mwa makambo ya mike ezangaka te. Shikoyo makambo ya mike ezangaka te mais ba oyo batu oyo basalaka ke makambo ezala minene ezalaka biso entourage. Ba biso nde tosalaka ke makambo ate ezalaki ya muke biso tokomi kokomisa ngo ya munene. Biso tokomi kotia kisongi na biso tokomi kotia oyo biso tokolinga kotia pona kopanzaka batu. Wana biso ba Congolais tozalaka pe ba spécialiste na ba domaine wana na ndenge moko ya mabe. Lelo oyo toye kovanda ka boye toye komona ndeko na biso
Jael Show ayaki lisusu kokota pona kobeta masolo ya ndenge akozala na feti ya Karine Mokonzi la baronne à qui nous saluons d'ailleurs en passant. Bandeko nanga eza ya kobeba. Eza ya kobeba parce que tomoni na ba commentaire ba tu belé balobi ye Jael Show aye koloba bongo ye na ba Karine ba beba naki. Bandeko nanga pona ba o ba ye bakate Karine Mokonzi na ba Jael Show na ba nene ya na ba Yvette Kalombo Kalombo bango nyonso ezalaka ikiri na bango bazalaka ba camarade yango na lobaka toujours ezala ba bakambo susu bakotaka te soki ba camarade boyebi ke bato bazalaki ba camarade kala baswani babebani bamakambo wana bakotaka ngo te. Pourquoi je dis ça? Parce que bayebani bien bakoti na bango koswana mais un jour bakozongana bazalaka bongo. Toyaki komona awa tangu bato ebele bakomaki kofinga Jael Show Karine Mokonzi akotaki makambo wana, nene ya akotaki makambo wana, Yvette akotaki makambo wana, bakotelaki camarade na bango ata soki babaloswana na camarade na bango mais bakotelaki ye. Pourquoi? Parce que aza camarade na bango bamela balia ensemble se sunga ensemble. Siko kande na bando loba na ba commentaire ba tu ebele ba oloba Jael Show andimi kokende na fete ya Karine Mokonzi. Pourquoi? Parce que ayebike Nana Boduga alinga Karine makasi. Yango sikoyo ye Jael alingia kende na fete wana pona kosala motema ya Nana Boduga pasi lisusu. A sentir que place oyo yo lobaka ke olingaka mutu wana d'ailleurs alingaka nga koleka yo. Ezaka pasi. Encore Jael soki abandi makambo atikaka te. Ataka ndenge tomonaki na live moko akotaki alelaki. Bato ebele kutu babando mituna balobi sikoyo esili. Jael Show akotika. Jael pe alobi ngana gote na ngana tika. Ngana ndimaka na nga de fête te. Mais eloko kato eko senga na ba wario nyonso ezaka katoza la focaliser, toza la concentrer na ba concert ya papu. Ka ndenge biso nyonso toyebi ke place batu bazalaka makambo ezanga kate bitumba ezanga kate, c'est tout à fait normal. Alors na eko senga na bino nyonso tokota bitumba oyo te, tokota pe makambo oyo te, toza la focaliser na ba concert ya papu. Je m'excuse, to sala ba promotion ka ndenge to mesana ko sala ba promotion ekozala malamu. Bango bakobeba na lobi to après lobi to koyoka bango lisusu bakozongana. Ezala kaka bongo. Yango ba makambo susu ngana okama bandeko mosusu obona baye kofinga na Boduka, bandeko mosusu baye kofinga Jael botika kofinga bango. Bango wana mibale ka ndenge babeba ni. Ekozalaka na jour baozonga na lisusu eza ya yana leki makambo ya yana leki bakota kangote. Mais on a sengi kana ba wario nyonso ezaka keno biso to continue ko sala promotion na biso pourvu que concert ya papu etambola malamu, concert ya papu ekende bien ekozala malamu mingi. Yango kana ekosenga na ba wario nyonso. Tolonga na ba distraction. Nga penza na soutenaka batu nyonso quel que soit basala nzambe. Quelque soit bato mokili ata soki eza faire egola obeta concert bandeko na nga na koya kosalela ye promotion soki eza héritier watana ba obeta concert tokoya tokosalela bango promotion. Pourquoi? Parce que baza ba musicien ya mboka na biso. Soki tosaleli bango publicité te nani mutu koya kosalela bango. Tomonaka na ba pays mosusu bandeko na nga mutu na mutu asutenaka bandeko na ye. Batu na batu basutenaka ba musicien na bango biso pe il faut to sutenaka ba oya biso. Chiko na yeko senga kana bino ba wario nyonso de partout au bolandaka kisongi officiel. En tout cas botika na bino kokota makambo ya Jael Show na mama Nana Boduka. Makambo wana botika ngote eza makambo ya yaya na leki. Ka ndenge ba obebana, ka ndenge ba oswana. Bakozonga na babanda lisusu koseka ezalaka bongo. Mais de l'autre côté biso to continue na biso na ba promotion na biso la famille ekozala penza malamu. Yango kisongi officiel lelo ayaki kaka pona ko sensibiliser bino nyonso parce que toyebi ke na ba situation ya bongo omona batu mosusu bakomi décourager, batu mosusu bakomi pe kobosa na ba date ya ba concert ya famille Pupa. Omona batu mosusu na okende na ngata tala kutu mwasi ya directeur aoswana na ba chroniqueuse aoswana boye te bola na makambo wana ezaka makambo ya yaya na leki osila nango ekoleka pe
ezalaka ka bongo na ndenge moko ya malamu yango ka ya muke bandeko nanga nalingaki na partager na biso nyonso. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.